Mbote 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 na balandi nyonso tu ya émission kombola kombola bopeto na pesi bino bambote bisika o bino nyonso tu bozali wana eza ya bino mama kombola kombola bopeto mama na bino bolingaka mingi ndeko na bino bolingaka mingi yaya na bino bolingaka mingi leki na bino bolingaka mingi vraiment en tout cas nzamba pambola bino ba o nyonso tu bokoti lisusu na kati ya chaîne na biso ya kombola kombola bopeto pona tokoka na kosolola zamba pambola bino zamba sala bino babolamu ebele bisika bino nyonso tu bozali ya solo to yesusu vraiment na sujet oyo vraiment nalingi tomeka kosolola étant donné que chaîne na biso ezali chaîne oyo eza pona kokombola eza chaîne oyo nzamba zosenga na biso ke toyeba na kozala propre eza chaîne oyo tozoluka vraiment kokokisa oyo ezali volonté na nzambe tozoluka penza kokokisa oyo ezali mokano ya nzambe oyo akelaki biso pe nzambe oyo atindaki biso na kati na mokili oyo ya solo toza wana vraiment pona kosala musala toza wana pona komema implice toza wana vraiment pona kocontribuer na kati na communauté congolaise na biso ya solo penza si jonga na ye nango penza eza ke na ye kolobela vraiment ke matoi na biso eza poubelle te donc thème oyo vraiment na ye nango to sujet oyo na ye nango penza bandeko nanga mpona tokoka na kopartage lelo eza ke sujet na biso eza ke matoi na biso eza poubelle te. Pourquoi tozoloba ke matoi na biso eza poubelle te? Donc oyo eza maloba ya ba public eza maloba ya batu oyo balandaka ba émission oyo balandaka bato baza na kati na ba internet oyo balandaka makamnyoso eleka peut-être na télévision oyo elekaka na ba YouTube. Donc en tout cas peuple ezali matoi ya peuple eza poubelle te. Matoi ya peuple eza poubelle te. Matoi ya ba internet eza poubelle te. Matoi ya batu oyo balandaka biso eza poubelle te. Soki nzamba sali yo ngolu, soki peut-être ozwi opportunité moko boye ya kosala émission ya kobima liboso na batu pona koloba, il faut koyeba likambo nini oyo ozali koloba, il faut koyeba lisungi nini oyo ozomema na kati na communauté congolaise, il faut koyeba message nini oyo ozali ko apporter bandeko. Esa te kaka eloko nyonso kaka oyo eza ya buzoba to memango na milieu ya internet. Ezo sala pasi pe mawa. Ezo sala pasi pe mawa vraiment pour la communauté na biso congolaise. Ezo sala pasi pe mawa vraiment pour la communauté na biso. Communauté na biso ndenge eza wana buzoba eza vraiment ko tourner mingi. Et bato baza ko promouvoir buzoba wana eza batu oyo baza ko leka na kati na internet. Batu oyo baza vraiment ko contribuer na salité ya peuple congolais eza bato bazali ko leka na nzela na internet. Parce que faut ko yeba ke mutu azaka résultat ya oyo azoyoka. Mutu a produisaka makambo oyo azoyoka. Soki na kati na matoi na ye eza kaka makama mabende eza koleka nyonso na kati na matoi na ye eza kolakisa ke boni oza kotina ndeko wana a pratiquer makambo wana parce que koyoka tanga zoyoka eza kokende kosankese na kati na ye eza kokende kosankese na kati na alinga te y arrivera un moment oyo mutu akoma kosalela makambo wana avec facilité. O mutu akoma kosalela makambo wana automatiquement parce que eza makambo oyo ekotaki na kati na matoi na ye. Eza makambo oyo ekotaki na kati na matoi na ye. Ok, matoi na biso eza poubelle te. Matoi ya internet eza poubelle te. Matoi ya bato balandaka biso eza poubelle te. Pona ke toke na kozoba salite na biso, toke na kobwakela bango na kati na ba matoi. Matoi na bango eza poubelle te. Matoi na bango eza poubelle te. Tozoloba nyonso tuke mindele balingi biso te. Mindele balingi biso te, mais biso moko nanu entre biso bolingo eza te. Bolingo eza te. Parce que biloko tozopesa na bandeko na biso eza biloko moko ya malamu te.
makambo tozokotisa na matoi ya bandeko na biso ezala ba makambo susu eza malamu te. Yango naza kobeta sete koloba ke oyo eza tangu ya kombola bopeto. Oyo eza moment ya kombola bopeto. Kombola bopeto et avec la puissance de Dieu pour na kolongola ba salite nyonso tu ba mbindo nyonso oyo ezovanda na kati na communauté na biso. Oyo ezovanda na kati ya bandako na biso, oyo ezovanda na kati na mitema na biso. Oyo eza tangu tokanga vraiment en tout cas mutu nyonso tu atelema. Mutu nyonso amitia na kati na musala. To longola pena poubelle na kati na nini na ba environnement na biso. To longola penza poubelle na environnement na biso. Po ezosala pasi mingi. Ezosala pasi mingi. Po na bandeko oyo baza koloba ke soi-disant baza ba chroniqueur. Bandeko bazoloba baza ba soi-disant ba chroniqueuse. Est-ce que boyaki na kati na internet po boya kolakisa bato ne bino boyebi kofinga? Est-ce que bokotaki na kati na kati na internet po boya kolakisa ba congolais ke bino boyebi kofinga? Pona nini bozosala makamba modèle a boye? Pona nini bozosala makamba modèle a boye? Esengo nini oyo ezali ke non tomona congolais na congolaise na congolaise okuna bazoswana? Esengo nini oyo eza na kati nango? Litomba nini oyo eza na kati nango? Litomba nini oyo eza na kati ya makamba ndenge wana ke tomona ke non ba congolais baza koswana, ba congolais baza kobunda, eloko nini oyo ya malonga eza na kati? Eloko nini na malonga oyo eza na kati? Nina ngo biso vraiment tozo bénéficier na sima bakoswana na bino. Eloko nina malonga to ya malambo biso tozo gagner na sima bakoswana na bino. Pona nini boko luka kimia te? Pourquoi boko luka kimia te? Soki bomoni ke bozana ba problème na bino, bozana ba conflit na bino, bokene ko bongisa ngo na ba place na bino. Ezate boyango na ngo na lieu public. Ezate ke boya na ngo na lieu public pona kwa kosala ke non biso to mona ndenge bino bozo swana. Ke biso to yoka ba bêtise o bozo bimisa na kati na munoko na bino. Éducation eza nini pona bana? Avenir à lobby eza nini biso to kopesa na bango? Eloko bozo bosa na ke boza pe ba mama bana. Bino bato bozo na niveau d'internet ko swana ka boza ba mama bana. Boza na bana na bandaku na bino. Boza na bana na kata bandaku na bino me bozo ko swanela na kati na internet. Bozo ko sala ba problème na bino na kata ba internet. Siko po biso to gagner ni. Po biso to zwa nini na bako swana na bino. Est-ce que matoi na biso nenge zawa na ba yebisi bino ke matoi na biso eza ba poubelle? Po bino boya ko zwa ba salite na bino boya ko buaka awa epa na biso. Biso to yebisi bino ke matoi na biso eza poubelle. Matoi na biso eza poubelle te. Toza na posa koyoka ba bêtise na bino te. Toza na posa koyoka ba buzoba na bino te. Bon memela biso na kati internet ne makamba malamu. Bon memela biso na kati internet ba ide nini o tokoki kosala poto bongisa Congo na biso. Congo na biso eza malade. Congo na biso eza na problème. Congo na biso tozo luka ke ekoma pe mboka moko oyo ke kolie ko kozana na facilité kolate ko kozana na facilité mutu ko futela ndako eza na facilité vie quand même eza la facile mais jusque là non to komi na situation wana te mais bino ole bo memela biso ba idée bo memela biso ba mayele bo memela biso ba stratégie makamni o biso to ko sala biso ba diaspora o to za libanda bozo memela biso ka ba buzoba. Bozo memela biso ka ba buzoba. Oh ke biso to na besoin koyoka ba buzoba na bino te. Toza na besoin ya koyoka ba bêtise na bino te. Soki boza na posa ko swa na boke na bisiko bo bandela ki makam na bino parce que esika bo bandela ba makam na bino siko bo bandaka ba conflit na bino tozala raté. Tango bo bandaka ba problème na bino tozala raté. Mais soki kaka tango eyindi nde na minute la boye na ngona kati na internet po biso to mona. Tango kaka yindi nde bino boye na ngona kati na internet po biso to mona. Biso to na besoin o mona te to ape na besoin ya koyoka te.